très chers internautes, ici chez Eco RDC, des gens qui vont boire. Merci. Merci. Na ba téléspectateurs tout ya Eco RDC. Na koyambanga na kata chaîne na bino. Na opesa merci pas sanda kimpala mta permettre nga lelo nga sila na za libosa ba écran na bino. Na pesi no merci. Na pesa si merci et pas ya cerveau monteur. Vraiment le tukutami na kati ya kikolo, na kati ya wenza kikolo ya panga panga. Babi mako ya ba wenza minene na kati ya ngola. Toza apona kosala télé-réalité na biso. Pour la vie réelle autova na kati ya kikolo, vie na biso bangola na kati ya kikolo. Et en plus, pour la bande de na biso o ba uta Congo misusu ba licencié, misusu ba sisa ba classe na kati ya ngola a musale za troté pour na ba congolais. Alors et pour na encourager ba jeunes misusu bola muka na pongi, bola muka pona boluka. Eko RDC yema pona ko lamusa ba jeune ebele. Donc jeune la muka na tongo kende ko luka. Yango siko na osema na cameraman na poto lo ba troté, to kota na kati ya wenda kikolo to banda ba interview na biso, to banda na kati ya dimisha 5 kikolo, to solo na ba chef ya kikolo, to ka soki kikolo ezanderne kikolo eza fondé quand. Mamsu ba lobeka kikolo e bandi na 2010. E bandi 2010 à 2011. Mais Bamisou a vu que Kikolo banda déjà avant. Dès Kikolo banda avant, bon, bah Kikolo makas, tant on rock qui est à partir de 2010. Il y a de la musique Kikolo. Donc, cerveau monteur, s'il vous plaît, c'est quand on a qu'à balader caméra na biso, bah téléspectateurs et pour RDC, bon, je image na biso et ça va bien. Ok, très chers internautes, nous devons binoka que non, on a déjà balader micro na biso, pour encourager les garçons, les frères na banda, les jeunes, les frères na banda, les boys kobima, bamona baninga na bamba jeune na kati ya Kikolo kwa koluka. Tala musaba jeune ba osala. Musaba jeune ba osala. Et musala o pesa meli mutu nyonso tuté. Et musala o pesa meli mutu nyonso tuté. Musala o foza na courage. Alors to banana papa la biso to moyi mopanzi bo atadi pai. Bo atadi maman. Kombo se présenter pa bande ko na biso bana niveau libanda ba bayo. Ezate bien pour la bande ko na biso bakuta mina ndenga libanda. Et ke ndeko na biso ma uta Congo kala ya. Même tuyibita sala mina Kikolo yo kala sala basile. Mona esko na paza basile na esiko. Kombo kombo na ngai Abraviski Minya, abena ngai général. Na vena ojanda na kiri na mona bumbu makala. Ya chose ate na mboka moto ya bino bo ebi angolango to bulela biso sala bulo pona eza na avantage mo ya mona pesa biso ba valeur ay mona ba palais na bisika to kendaka ebaka ko tambola mboka moto e mama. Apa misalo gasna msam so salade. Oh, na mécanicien maboko eleka makasi na bomfa kamia makasi. Conseil pour la jeune botala on a minute yo babi o peda tam sala sala. So la ga peda sala yo morali ni. Betinga la rolo babu na Congo la zalaka yanki mais tabulo na sala. So yo be nga peda sala da roba de robeta on la bare mais na ko na kana bulo na pa na le $2 na $3. Vraiment félicitations. Conseil pour la bango. Il y a conseil pour la bango ba fonctionner. Ils sont les ébélés. Ba profiter de terme yango. Quand on voyage comme ayo ko la c'est trop tard. So jibulo utina bulo no kuna tango wana awo za direct ki ba official. Musala zabu mingi ka conseil pour ndo na ngai makaska na musala. Ok, tebe sisi mande wana biso musu to moni mopanzi. Boa de papa boni. Comment se présenter na ba téléspectateur à RD Congo ya Eco RDC ba mona? Omona ngai le mumabe. Bon because I know ngai because comme ngai ezembe le mumabe ka rafe ya. Aboko boga. Ka rafe ya eza portugais, là simo ko ngolo ka rafe ya eza portugais. Lingala eza le mumabe. Comme ngai le mumabe na sala musana ba siko nini? Nalo wana fiska mtoza ngala kina ndako na ngapena sana bana pena zoboko la ndako ka sala musasi. Wala vile walikuwa nini? Tupesa wa courage na bandeko mususu. Baza boga ka sala courage te rubumana to ko ngala sho fiska mto. Aza na sumo wana pe alo za mungu pesa sisi ngana ndumba. Aza pesa mobile. Yomba la mwasi na aila ngambo kwa sasa ndo wana mwasi na tena njoto na hiyo kwa ndio normali. Ya. Ok, c'est bon vraiment on est commis. Ma conseil ko pona ba kalo abi o penza ivoyuma. Ngani singa musala basi.
wana akobenga ngai yuma mpo aye makambo te asa okoti na mozindo basinga na telemeli abenga yuma te po mosala osala oyo eza na bana ebele na biso mosala bazali ya te bango presque boyo bazaka poto mosala la sorti kaka na mosala oyo bamosu basema mapango bamosu babali na mosala oyo mosala oyo babiso ayo ezalaka te na mboka Rwanda mosala mabe eza na mboka eza makambo ya koyiba so oyibi otomona munduki wana omoni ya mosala na mboka eza mabe biso ayo nde tokokana se na motokili ya kosala boye ya mabe eza te on a vu la personne en mode de la on a perçu aller dans la mode de star mbote na perçu le qui n'a pas sobi mbote na perçu le qui n'a pas azana bozi fai na perçu bozi mbote ça malamu kaka merci beaucoup merci vraiment très chers internautes ba bito continuer kokoba ba collègue na ba mususu baza awa bandeko na ba mususu ya kikolo donc basala misala oyo bagarçon misusu bamona yango eza misala bapede misala ya bamomi banga mpena misala oyo nakosala te ye mpe atukutani mpe na collègue na bango mosusu boatadi pai boatadi silene se présenté na batelespectateur ya Eco RDC ya Jean Thibaut Chibwabwa mon vieux DJ la police artiste musicien artiste comédien esthéticien joueur nyonso ngai ebo yo joueur musala oyo ndeni so abenga yango musala basi soki bayebe mpe baplanta basalaka mosala basi te eza bongo te na bi fo oza courage tosala misala ebele nyonso mpe tokonseke bafille ekendaka bongo surtout na balondo oyo fo oza courage bosiko mpona bandeko bafai na ndenge bapale kuna baozela ta mosusu dija akomi dija ndeni kabela mwaki yene siko wana mabe na vi fo kobima nde biso bayaya tokataka pongi ntongo obimi oyo wenzi oluki so bezela ozodépendre pa moto okonyokama okoyina bato okono ntongo ya bato mabe don na vi ya ntango olamuki na kala toyebaka akena mibali bandoluka mbongo mais lelo sotel na basi na kati ya ngola bamuka ba 4 heures nyonso po baluka mbongo te bayebena bapale ko esprit na opesa bino soki eli mosala maboko te lobo oyekola eloko moko boye mpo bakompagnie awa na biso batamangala eza mpasi mingi mosala maboko libanga na nga mpena naboka lipasa na ngai fare ya la police naboka lembemba na ndenge agere ya ok merci moi ezali maloba digi la police vraiment napesi merci ya ba très chers internautes ya Eco RDC pai botati omonani omona nga Siruti Kabelo général ya bapei boya ogeenda Siruti Kabelo osala mosala nini na kati ya kikolo op na nga ngoyo oteka ya bateri oteka ya bateri oteka ya bateri okoexplike somo réalité ya kikolo so eza ndeni bon réalité ya kikolo na ndenge tozalaka na ndenge wenzi na biso ezalaka pene na ndenge baleba mpo oyo eza wenzi ya bakoluka okamukaka batongo okataka bapongi mpona koya koluka mbongo otala mboka mopaya esengaka fo kobima ntongo ya koluka yango wana réalité na biso yango wana po bagarçon lokola yo mpe kaka balox bafai na bapale bazela te madame nde ekende bakenda kokanga suki na kikolo nde alekanga bato suki na kikolo soki azongi kama moke ezanga te ngai na kokota kikolo wana te conseil ndeko opesa bango baconseil mpe na kopesa bamasta na nga wana bavandaka na pale batelema bamibali batelema baluka soki aza na possibilité teke ya kozala na fond atelema luka bakopo ezali na ndenge wenzi ape tokana bapeti mosusu baa bachamador baobela bato ya tiombo aozwa mbongo babimaka bambongo ebele balamuka kaka nde balongwa nde na mbetu babima baya na bawenzi kaya bawenzi ebele babikolo ezali bachikongolaise ezali basan paul ezali bachikwanzi eza bawenzi ebele baluka batelema nzambe akosunga na bawenzi ezali awa tona babosi ebele babosi bazali bajosé maleso les boss baibrahim bateri 18 province babayoka babateri bazali ok merci vraiment wana tozala ndeko na biso Bijou Kabelo c'est pour continuer kobalade mikolo na biso na ndenge kati très chers internautes ya Eco RDC ya Jean Thibaut Chibwabwa mon vieux na komeli bino siko pembeni ya batelefone eba bajeune garçon bateka batelefone batosola na bango mwa moke concernant kikolo ndeni kikolo ezomarche kama conseil mpe bandeko na biso bao balingaka kutu kosala te par rapport à age na ye mpe ebele mpe age ne bafai na bandako bazela bamama bakoma ndako basepelisa bango batondisa mabulu topusa pembeni na ye batadi papa ya batarde boni très bien papa explique biso kombo na yo tomoni déjà kozoteka batelefone toyebi te yo mpena mototeka yango oui kombo na nga ezali junior eza mpena nga munateka toteka batelefone
Oui, on a besoin de téléphone. Ok. Papa, vous expliquez sur moi en réalité, besoin de faire un côté au téléphone, qui c'est ma case, surtout sur le Chine. La Chine, besoin de faire ma case. Et ce qui va en être sous Nambo na bine Italia kabelo ba nguma fort. Ni mteleka na kata kikolo. Bon, moni na monde nyonso ba vérité ezali bulu. Oza wenzi. Kila mtu autaka na mama na yepa na bango. Eza batu mususu. Ala mbongo na ye achango na misala. Eza mutu mususu asala mamni wana ba ni lobi. Bon, ngana kana tende sina pa na ngapona na jije na ba oyo akana na misala mabe to kwa na misala malamu. Ndimo ngana yaga na kazi bilo na soki na teki na zimo ne fisc na peko okita a pa na ba mususu. Soit pour na routine na Chine. C'est bon, un bon geste déjà quand la ganon akita kaka ana kata kikolo ateke la peka ana kata kikolo. Siko pana bandeko o siko ba fai na bandako. Koteka na bango na kikolo mona ngabenzana okota ngote makele trop donc na okota te. Conseil no ko pesa bango ba o ba fai na bazela ka tamsusu. Bazela kozwa mwa muke na sima na yo. Tamsuko koma mukala ya mutu moko boye. Ya na bongo pona osusa wa plutôt à distance na moi de mabanga no esa moja. Bon, conseil nga na kopesa na bandeko oyo babangaka wenze balingaka ya teka na wenze te to mpe mosusu basalaka eloko te na oyo babangaka ya na wenze peut-être esprit na bango oyo eza peut-être faible azomona yoswali tya fone na wenze bakoyiba ye ka ndenge otoloba me baoyo eza kelema basalaka eloko te babana na eza mpena bien te ezela ya mutu ezalaka mpena na sikoya mpena te donc nga na kosepela mutu nyonso alukaka le fiske abimaka azwa moke mpona kosukisa na kopesa ndeko na ngai masela levin na kati ya États-Unis ya direct de Portland apa na nouveau me napesi mbote na kopesa mpe petite sœur avec des jeunes beaucoup Nadège à partir de Kini famille nyonso baduka napesi mbote ba bisous. Ok, merci. Paye, on qui n'est pas au Tico, comment conseil pour la bande de la biso, ba fait na banda ku donc côté na bango za mapasi. Na bité ko luka na bango za mapasi. Baza la tout dans la sima ndeti pesa conseil na ba baza na sima nao. Mi kwa na vie ma vie na moi qui entre na bo akola tam super mukolo na. Ya, oui, pesa comme conseil baba ma vite visa faut que esprit, soit esprit, mais c'est comme un péteur. Donc baba ma tête qui kolo de danger tout ça. Donc ce banga pour pousser na kikolo donc cela veut dire que donc au banga na sata pas que bana nzambe au banga sata tu donc biso vraiment poser esprit na biso to ya kikolo malgré tout nyonso wana avant tout betu na comme question que non batabakisi bazali biso pe tant to zama banda to yokango mais la réalité vraiment qui c'est ça na moto pour biso to ya to mona biso pe ya danger te batu bakufaka te eloko te toboseka nde moto osuna bosaka ya babanga te baya toteka biso tu toza vraiment toteka biso bakinoa biso oyokaka kati ya lwanda kikolo yango nde grand libulu oyokaka yango oyo babanga te boya bandeko tobose esengasenga basin basikweta banini wana so yango te otangisa bana université ndeni na basin tosenga wana nyonso pamba boya totia pene esprit kikolo yango oyo ya oyo koza comme dédicace napesi famille mandiki mbote na Congo napesi masa na nga Jivansi na kati ya Kini mbote pe napesi oncle na nga Masela na kati ya États-Unis ya bambote ebele vraiment biso koza vraiment kati ya kikolo. Ok, merci Paye. Bon, merci na bino nyonso. Merci à vous très chers internautes. Wabito continuer ko balader micro na biso parce que nani tokota ngamba batakabe le cerveau. Tokota ngamba batakabe le tozo moi image na bango. Tokape ba conseil na bango, conseiller pe kabele eska bango mababimaka. Ok, très chers internautes, quand on est sur une côte qui colle na kati ya kabele na zave na kati ya kabele. Et bon surtout ba nako tina ko mama na biso bota di mai. Bota di. Tumuna mesa kabelo miso nyuso ya moko. Miso nyuso ya moko. Vraiment, et ça qui peut pas la télé-réalité na biso kotala mesa jeune fille lokola maman oh nyuso tout ezayaye. Ezayaye donc et ça vraiment le pas féliciter. Maman, on peut expliquer sur la réalité à Kikolo. Comment on peut donner sa mesa bo fait que bela ba fille lokola musu ba fa na banda. Bon ça ka mibali ba otike la bango muki akolia. Bon ça comme ce jeune da moko benga na téléphone moi crédit.
réalité penza mpona komatina niveau banda kaka na million to banda mpe kaka na se biso tobanda moke tina ndenge nzambe asali bafille wana bavanda na ndako bakokala baloseka biso nde boluka mbongo obino bango baluka mbongo bango bakoke batima nzaka bakeso ndeni mais biso nde toa basoda makasi toa baguerrier na moment oyo ata mobali asalini fiere biso moko tokoteka tosombela mba totoma nzaka tobongisi suki mais bango nde banga soki ateki nzoto te mwazwa eza te mais biso ata mobali apesinga te biso moko toyaka ntongo tokataka pongi oyo oluki ozwi mbongo osali oyo oza yango posa bango mpe conseil na opesa bango batika kosala kindumba babanda koteka areye eza nango bandumba ebele babwakama bango na reyo omona ti masopo na ye aye ateki na mpo ake beteli mbene mais misusu bakokomprendre vite bakota babanda oluka angole ebebi angole eza su dollar ya 10 000 te ntango eza na dollar ya 10 000 mbala akokabelo 2 000 akokabelo 3 000 akokabelo 4 000 mais le dollar 48 50 000 bosiko ozwa nini libala mpe bamona likoto tekaka balelalela moye moko azolela miso azwi 3 000 bemilaka epesa mwasi na ndako sikoyo likango ozwa combien omonte ye nde olekisa r babi surtout bamama kabelu na kisi na kibuchu kisi penza etombi na kati ya kabelu ozwa ide te na kibuchu babi bolela kibuchu fort mpe bolinga bafana na ndako libala te bofandaka kaka bozwaka mibali boye na bango awa na nda bozwaka mibali na bino eza mpe kaka bano batekaka na kati ya kikolo bakosaka na wana lokuta wana réputation nde bango bamema babebisaka réputation na biso oyo toza mbongo leka bango biso tolukaka domona babebisa baréputation na biso bokolinga butu kosala nini biso toluka bambongo na biso okende ona wapi tolamukaka na pongi 4 okati pongi biso 4 tokokata pongi bango 4 yango barécupéraka pongi awuti obeta limbele 4 alala oluka biloko alia siko biso 4 yango tolamukaka na butu biso belali bango balalaka te ebo histoire mo banguma toyoka nguma bimi na kikolo ya soki nde bosanza banguma te wana songe wana bakosi eza ya lokuta nguma ebima te ok kama 3 mbote nao na famille napesi libota na ngai ya kikolo mbote napesi nana camarade nanga nana kabelo mbote igeti kabelo mbote jeni kabelo mbote napesi pamela kabelo mbote baoto mosala ninga na ngai nyonso ebe napesi bango mbote ok mbote na bamama te ya kabelo tokontinue toujours na kati ya kabelo non tolongwe te si tolongwa tokesi mpo bata bavermine mpo bata babrinku mpo bata bamontre toketambola moi dire bato bato babebisaka réputation ya biso na kabelo baza lokuta kabelo bato baza baguerrier balukaka mbongo baza baso ya makasi baso bazwa mbongo kala misu mpe tozwa mbongo na pasi mwana oluka mbongo ya misu nzambe apamboli bakomi mpe na mbongo na ye donc réputation ebeba nango na ndenge moko oyo ya mokie te mais eya nango masonge oyo balobaka oyo nguma abimaka nyoka abimaka bata bakisi so balobaka kabelo eza ya kisi seke mondi momema ya kisi po mondi momema balobaka bakabe baya kisi seke kabelo eza ya kisi mbongo nyonso ya kisi biso balukaka mbongo biso tolukaka mbongo na biso kalolobo omonaka na ye nanga bosu judola oluka mbongo mais so omoninga baya biso mpe mopanzi moko obeyanga tiele mais na tiele te mpo na oluka mbongo na nga so nalobi na tiele kabelo na ngai ndenge na otya nalatela bana ngai eshele na olata mais awa ezaka na monde ya koluka toyaka kaka bongo ok merci vraiment mpe yanga sepeli te nde na otyebisa bino ke totambusa mikro na biso na siko na moka bapaster président ya panga paster président ya panga donc faut koyebaka histoire topa na ye comment paster président toyeba mpe pourquoi paster président mais tocontinue na bainterview na biso boatali paye boatardement na silène bonne santé santé eza bien par la grâce de Dieu c'est bon parce que présenter na batéléspectateur ya Eco RDC bayeba soki pasteur président eza nani to aza nani ok comme na ngai Papiteur Makadi Kawaya naza pasteur naza président ya union sacrée ya ba serviteur nyonso ya wenze na biso ya kikolo c'est-à-dire ozala vendeur ozala donc corporation donc ça dit bana nzambe nyonso tosala union sacrée wana ezali wana ndesiko nga naza président na kati ya corporation wana. Ok, c'est bon, merci. Na nenga ki président ya ba kambi na bino ya kikolo to ba mpate na bino ya kikolo. Bana nzambe ba pate za Yesu. C'est bon.
toloko basko tolinga te ba mwa muke comment kikolo ezolekela toka kikolo na basango ebele kikolo wenza bakacher wenza batakis bakunda biloko ebele okoko expliquer ndenge na bandeko na biso ba libanda mboka babanga kata mususu ba ye Luanda me bakota kikolo wenza na te wenza na miibi wenza na traboy. En tout cas, pour ma question, Naza vraiment mieux placé à répondre. Premièrement, même na balaba na bino bakunda bakisi. Même na balaba na bino, même na biko vanda na bayro, il y a peut-être na mona une fois na palanka na bayro européen palanka bakunda bakisi. Bakisi bakunda rango bisika nyonso mutamona linga kunda kisi. Et mabeza la bisika nyonso mais wenze na biso ya kikolo ngakuti na santara soki na uti libanda na santara naza na insécurité. So na uti libanda na santara naza na insécurité mais une fois kaka na koti na kikolo na molora na romi na sécurité ya makasi. Nga na santara vraiment libanda naza na insécurité mais so na koti na kati ya kikolo na santi venena na sécurité parce que bato baza na ba témoignage mususu ya kobanga par rapport ya histoire ya rock. C'est la différence entre rock et kikolo. Rock est na moi ba criminalité belé, rock est na ba désordre belé, koboma koiba en vis-à-vis mais en tout cas na kikolo soro meki okufi. Donc bato baza na kati ya kikolo baza bien sécurisé parce que toza na ba kayench na biso o ba travailler awa naza mieux placé na baki ya koyebisa bino, toza na deux équipes. Équipe ya maître Tora Gaza où ils ont chapeauté na Agia Jean-Sitou Nzambe Bakayash, équipe ya maître Zipolo où ils ont chapeauté na maître Simba Père Double na maître Mouré, donc sécurité zalaka ya makasi et puis en même temps bango moko ba vendidor ba travailler en collaboration ba kangio muibi awa on relève na makofi par béton. Donc il colle vraiment toujours la sécurité à Makas, la police ezali, bagouard d'appel bazali, oh jamais n'engezara na roque, aux autres tambla baboto la yo et loko, jamais impossible. Donc sécurité ezali à Makas. Question moko boyo ezala kité na kati ba question na ngamene na baksango mo muke. Oko ko expliquer biso un peu kikolo eza fondé na nini? Bon, cause à la fondée c'est trop un peu dur pour Nangai. Biso peut être vena toya koya mais qui colle est dans de 13 ans d'existence. Ils attendent au marché à rock et Koufaki, l'état bomaki yango. Alors batinaki batumusu na 30 ans, batumusu bakendaki na Pangila et puis qui colle ya kala DG zalaki. Mais il y a que Bakongo, Biso Bakongo, Batamisu Makas, Bakomona, tous en abisso côté pour avoir usine Yamabaya. Mon attend la carte le pango administration, la carte radio, la louange, voici l'homme. Et ça qui usine Yamabaya partout au surtout. Celui-ci mon colo église, Donna Anna Bartholomé et mère pas jugé, allez ya se bandi koya malé betina ndenge pe ba conteneur bandi ko kota ndenge pe wenze su en plein ba bazaki na Pangila bazaki na 30 ba yeke baninga basangani place moko wa bien le bandi ko zonga na awa na ndenge pe wenze ke na ndenge ke ibwe. OK, ce que conseil ni ko pesa na ba jeune o bazana posa okota kikolo ba jeune bazana posa okota kikolo mais tant mususu capacité ya mingi ezanyi po batu so ba kuna okota kikolo faut za na plus de 1 million de kwanza to 2 millions de kwanza. Nous sommes en loko sala tena ba mettre au bazali banda oui besoin ba mettre belé a basala a parce que ba mettre bazana ka pona makofi na ndenga libanda. Non, premièrement il faut que tout bongisa place yo. C'est vrai qu'il colle les marché économique ou simbi Angola. C'est vrai vraiment il y a un marché économique ou simbi Angola. Mais les marché ba millionnaires c'est vrai. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les détaillants. Petit peuple, Zungera, petit peuple, tu as bien assisté à Sumbidi Tekidi. Donc il y a des grossistes, Bazali. Ils ont des grossistes, ils ont des détaillants, mais pour les mois passés. Donc moi, je fais mon fond, je vais faire 50 000 kwanza.
eza mistura donc eza marché oyo eza ba grossiste eza pe marché oyo ba détaillant pe bazali donc roza na fond ya moke ro banda pe koteka na kikolo mais avantage ya kikolo eza nini tango bando teka na kikolo na fond ya moke oza na possibilité ya kokende kokita ndenge tolobaka okitaka na nsima mokongo awa oyo tie na mesa na yo to oteki produit moko boye obaluki na nsima ozwi ka bénéfice na yo ogarde ozongisi produit wana na kati ya mesa avantage ya kikolo yango wana mpona bao bavai na bandako d'abord bible lobi celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus eza kaka mpona kikolo te mais luka osala quelque chose luka odébrouiller na place omondier bon mpona bamaître ndenge olobi ke bamaître oyo bazovanda question bamaître na kopenaki yango azaka wana mpona makofi kotelemisa bato na nzela petit tianga 50 tianga 15 bon awa mpe bekipe ya bamaître na biso ezwaka n'importe quel bamaître te parce que bo baza bien structuré baza bien éduqué soki oza na besoin kota na groupe na bango wana eza département na bango nini basalaka te mais au moins maître Tora Gaza eza une prise à mobimba junior sécurité. Ok, merci Pai. C'est moi qui vous dis merci. Ok, merci. Tokoti siko na ninga kati ya panga panga toke koyoka isusu concernant baninga misusu bimaloba baoloba selon ko vivre ba na kikolo réalité ba vivre na kati ya kikolo na ba conseil misusu ba jeune ba ozwa ya ebele. Ok, très chers internautes, quand on est baladé toujours micro na biso na kati ya kikolo tokotami na kati ya maison tomini ba oteka ba casque to ebite ba jeune garçon ba fandi ya pembeni nanga si vraiment ba teka a toté. Batasi. Ça va pas? Ça va bien demain. Ok, par quoi expliquer biso mo mukende ni bo vivre apo ana moni conteneur ba casque. Kuna china mo conteneur ba casque bo vendre ni réalité na bima. Et abma to vendre biso même moral to ba même moral biso teka bio salon de beleza. Bilo salon de beleza bio spa ma moto to teka vraiment to za vraiment ya même moral. Ah mama bezate qui mutema mabe pesate na bato to za même moral. Ok, c'est bon conseil ne kopesa na ba jeune garçon lokola o ba balinga kota kikolo te balinga ka koluka te bafana na bazela na sima basi soit na sima ba frère na bango misusu bon ba jeune garçon ba panda matro na palais balinga koluka te balinga te ko ya boye ba oka ba mona mamu biso to monaka c'est que ba sala tout ba luka moyen ba bimali banda la palais ba luka boulot et ça la bango ma bien et ça ba on barbare et ça ba jeune garçon le roi biso begenda ka yo maman ni ezali. Ok, comment 2-3 salutations là? Salutations na ngai na moi na ngai bébé Sibylle Ndombe. Salutations na ngai na famille na ngai Mobimba. Salutations na ngai na boss ba vont ba Charles la place azali na Turquie. Kala ga yi ratakate do ba dollar quoi. Ok, c'est bon, merci. Vraiment ali suna kutamina mususu bata. Ya bata maman. Ya pas boni. Kimia penja na ngola. Comment se présenter s'il vous plaît ba internaute ya École d'RDC ba soke zanani. Ya moi c'est garçon Bologna. Moko ya ba ya fali pour na kati mboka oyo. Ok, na mito tolo bilana ba warrior tolo bilana mwa muke. Concernant ba garçon lokola yo, oza parmi pe moka ba warrior na kati ya mboka ya Luanda. Siko ba warrior ba ba lukate. Conseil ne ko pesa bango. Ba ndeko no ba collègue no ba warrior. O ba kuka ko telemate na ke ko lukate. Na ozela ka masa na ngana ya absenta mwa client na fai na ngai. Ya te conseil na kopesa bango na ba masa na ngana po bazali. Na mo bena ba isala ngoma pasi o tuta na masa no moko. Okuta na na ba na ba mona iba ya na mbongo te. Aya ba melisa e ba lesa e donc conseil na kopesa na bango zaka ke na vie il faut ko yeba ko luka. Donc ko yeba ko luka tant o tozo luka eza valeur na bona yo moko. Tala ba mutu ko ndeti ngabo ya la mo ba pe 4 na la mutu 4 na tiki ndako na ngai na tiki ni makambo susu na ko sala mais na ye na ko luka na ko débrouiller. Conseil na kopesa bango bala la ba te il faut ko la mo ba mo il faut ko bosser. Ko bosser za te ke o soit il faut iba soit il faut o banda wa ko senga po mundu susu ba susu na ba vie ba ko mo no nzele te za matolo ko ba be cop nzo matolo e copité il faut o iba ko luka telemisi wa kwena o mo ko boye o kenda ko luka moi déj moi simple na bar na yo donc à part au monde avec la biso nzuzi li passe à aider yo wana no logique o kuta nzuzi mbala petit na wazo moi 15000 wana no ba ka munzamba tinde kuta na na journée mais conscience na ya mutu faut iba ko luka on dit que maman de Moussa Bouzou, quand vous avez un cop na yo, dans Moussala, comment on a la jeune garçon va venir na coin à Pacoli de la poudre, à Pekagati à ça le côté, à ça la vanille, le comment cop ne ma to les affaires, pour na la
Ok, salutations pour 2 personnes. Ya salutation na ngai busize pas vient na boss patron ya kikolo place mukolo place ozali nzuzi mbala vient na ngai na pese mbote na pese mbote ba mama na ngai mave mavinga na pese mbote ba mwana na Victorina donc wande base Quand dans le très chers internautes tu continuer à balader micro biso ana kati to kutana ba ya na biso ngibale o amiba te ba so ba banani ba sala te musani na kati ya kikupo to le belande koluka mwana mboka la muka na tongo kende koluka bata di papa ya bata de maman bonne santé teni ngolo nzambe se présenter na ba téléspectateurs na biso Eko RDC ya mon vieux Jean Chibochi Bois ba soki vraiment zanani en plus le biso au sala musalani. Maman merci na moto tout mai na ba pour séquence ya marché à Munene Angola panga donc ma motali sécurité à Wenzo Jean Maboro na biso comme na mai Guy Philippe donc c'était ça. Ok, est-ce qu'on prend la garçon musu bana banda kupuna baza peka lokola yobo ka inch peka kaza peka ka inch mais quoi fana andenga ndako alukane de pone amanzela bimana poko yo la ngala conseil ni ko otikela bango yanga benga ngomi to ghetto ba ki metro akala et ba vena biso ba je vous salue de loin qui te nomme représenter ba mettre du koko na barumu ba mettre l'homme la commune qui nous ba ki mettre na akala qui mettre le lieu ali donc mettre faut en vrai structuré moi ka parler vrai mère a vrai il faut vrai donc vraiment ça on va en parler en tout cas vraiment tout reggae moi je me retrouve donc mettre donc faire la maturité quoi donc conseil pour nous on doit mettre barando les gars on entouré tout bord en maille baranki na maman zanga et puis je moi barreta moi la vie on a monté vrai Dieu vrai mettre faire en parler vrai car vrai mon vrai il faut de vrai donc stabilité c'est ça donc on a tout va parler aux ambours aux ambours donc c'était ça donc moi conseil que moi ça tout bosser dit parce que les ambours on a mon chemin tous les gars de ce famille là en tout monde mabanga ya na pesi ya mokonzi mbote alors na Maroc Toragaza chef na biso ya entreprise ya ikolo etali na sécurité na jonae mettre passage ainsi second na pesi na moi mokolo sika yo vient na biso na mo benga le cordon donc via yambo papa solution ya to na problème ndeni d'ailleurs tout le monde qui les a donc so ya ngamande ni maman c'est que ni donc via la solution donc on monte tout on monte tout donc c'est ça yango. Ok, merci. On est allé à l'obaya maître. On a biso conseil ne pour nous appeler ça. Baninga na ba maître ba fandi na ba parler. Bon si que espère qu'il mettre la kala. Ah ici toi na ndeko mususu pas boita. Bata. C'est présenté s'il vous plaît bande ko eko RDC ba soki tozo sur la vraiment en plus le deux sala musala nini. Bon, moi il fiscal ngana fiscal à travers la rate marché qui sont les fiscal te contrôlera tout le wenzi te kubara bango. Ba conteneur ma part ça peut l'artiste dès que tu le bla malobo ba loba je ne revendre na palette na artiste mais logo na to limité pour repena mi vendre ça va na bongo na luka na marque moko bo lisusu to nazala raté chaque moment na le kakaya sala ngabo ya pesa ngabo do ngomo na budo na bagaré na olia na olata na osala ko mandule na malembe tingo ngo ko kana bima ya c'est bon. Conseil ni ko pesa na ba jeune ba paquet lokola yo ba fai na banda ko le ni oza artiste mais lokwa makamne bimite ozo bagae ye wana zana na fiscal nao conseil ni ko pesa bango ba fai na ba parler ba ozela amuke ba ozela yo ya kama mili kwanda na poche na ba wala pesa ba luki moko bi wala obinga bango do o mo na ye paquet biri na opesa nité otali ala tiki to ka bimira bala ya poche mukuse ya opesa te do to yebisa bango ka bo opesa te lukande bimali samwana sunga libota wande omola ke opesi mais ce que ça va bongo ya parler trop faut pas petit momi a trahir yo kaka po bima note so mo bazo la ka do ba oza na mbanda do opesi note bima bimande ko bima trop ça la bien mo ko sunga mo ba pusa pindi ka isala ka ya lo ba trop izati mabanga tamwa misatu pa bandeko bazali banda mboka libanda mboka pena bazali délai so na bandi kotanga bango do ezala mo mobulu mais oyo yebika gilet fiscal en tout cas esika nyonso eza ntango omoni dossier ke salami yango wana ata na kati ya maison pena ya mbala nzuzi mbala
donc libanga kulutu libanga do baopesi te bamili bamatina kilo me baopesi ka te balefufa masango bamatina kilo panzu zimbala baopesi te donc basalamu ka bamasame so yebi guilin fiscal. Ok, on est allé maloba ya maître na bob fiscal guilin fiscal vraiment to comme penza presque à la fin ya émission na biso très chers internautes quand na carte espace to moni vient na biso a to bité vient na biso a molekinzela vient na biso ateka a vient na biso kolo place to solana ete ba vient na biso azanani vient na biso boata boni papa tout ça bien. Vraiment enchanté de vous voir. Na sepe comme on a yo bande on a biso pe ya Eco RDC pe ba sepe comme on a yo. Pas eko ko se présenter par la bango ba soto zanani zo sala pe nini. Nga ko mala nduzi mbala libanga. Kuma me mama la amda pesa ngango. Dan to encourager ba jeune ba ba ona kuluka biso to bana malembe bana ko tega bilo musuzu ya ombo. Ma de rebezate mais tinza basungi biso. Comme la place au jeune bobunda qui cité oh te ki kol bata kisi bazali na ebina na bata kisite na biga to bunda ntimba mbala na bala la nga Jose mbala ba bande ko nyos pambote mingi na mama la nga mère double mama passa mama la nga bolingo pena ya mama o ya sali ngai na zarabo nzambe liboso aposa mama la ba conseil na ya on lelo na zabo ya okemet bo ba garçon ba le bara ngabe ya mana anka 20 millions ke nanka na kikolo no ke sa copie ni esi nanka na ba conseil no ko pesa ndi ba garçon ba ya place ezebele ba o zo apeli ti biso to zo apeli ki de la non ba o zo ba ya na be na ba on zo ya espace ezana on o zo na bino ezana on ki cité malembe so ke ki so umela to dai ya okay. Ok, on zalaki maloba ya papa Nzuzi Mbala awuti kopesa conseil na ba garçon abandango bandabo mwana na ba conseil ya bokasité ya mama na ye lela komi oya komi na bokasité ya mama na ye. En tout cas, à la fin vraiment il y a émission na biso mes très chers amis. Donc on appelle si merci na ba téléspectateurs tout ya Eco RDC, merci na servant monteur, merci à Jean Chibochi Boabwa mon boss, merci à toi Galvanine Ndongala. Et bien, si la poche, c'est le défendu Nicolo, na Galvanine Ndongala. Et pourquoi pas Gordon Michel Tanda, na Pessimbote, papa na Golzi, na Pessimbote, na Bao Tubalinganga, na Pessimbote, donc, babi moi na mboka telema, na mboka Batubala, Balal Sami, sute Baka Luka, moi na mboka Luka, et ça bien, et ça le plus grand fort. Donc, Kozaza, si ma batuka a trotté, ça fait du bien.